Bonjour, mesdames et messieurs. Mbote na balandi nyonso oyo bamesana kolanda émission na biso Évangile ekomi wapi. Émission na biso Évangile ekomi wapi eza émission oyo ezopesama po ya moko ya baumbu na bino évangéliste Serge Lutumba. Ndenge kaka na mesana koloba pe na lobaka soki nzambe te biso voma pasi. Yenda simba biso pe yende azobatela biso titokomi lelo Ebenezer. Nayambi lisusu na zongi vraiment na zongi parce que émission to salaki na mama Zaina, mama prophétesse etalamaki makasi. Nde babenginga babino évangéliste zonga to solola. Mama ngwaza nani? Aza vraiment na ministère nini? Asalaka nini? Nde lelo na ye lisusu pa ya mama to solola na ye. Bino moko boyoka ye soki mama aza pasteur, soki aza évangéliste, soki azali prophète. Bonjour maman. Bonjour papa. Bon dia kaka parce que photo 500 kaka. Bon dia, bonjour. Bonne santé maman. Te kimia na ngolanza. To eli susu pa na yo Vraiment. parce que bato batalaki yo mingi na ba TV, na ba internet, na ba téléphone, ba bité. Papa Lutumba zonga supa maman bosola. Maman, est-ce que ko pesa biso kombo na complet pour na bato bazolando ba ba petala caméra na biso kuna? Kombo langa mama Bibish Zaina ya Lukumbi. Mama Bibish Zaina ozali marié, ceux qui mariés maman ya bana combien? Ceux qui posent célibataire loba. Naza marié na papa Chai Boudila Fernando. Naza mère de 7 enfants na bolingo nzambe. Maman na biso na kati ya ministère maman oza côté nini? Na ministère vraiment nzamba salinga ngolu ya kozala prophète. En tout cas balandi ya émission na biso évangile ekomi wapi nga vraiment na luka ba prophète na luka bango passé ce to koma tito komi lelo ezande bango. Maman, est-ce que vous avez un peu parcours na yo ya musala nzambe choko malelo oleka na banzela nini? So ba ko bana balandi na biso po bayiba mama Bibish, mama Zaina alekaka boy. En tout cas na esika na utaki na lekaki epa ya mère spirituelle langa mama Rose Kabedi na vient voir na Bandal na Luputa. Bato bayebi Bandal bayebi na vient voir na Luputa o kita na arrête bakayao do komona na sima wana donc mama azali supo mama azali susute na kendaki ko para epa ya pasteur Thierry Dikambi esika o na bimaki berger na simalango nde nazalaki na encadrer moko pa bala ko encadrer nga pinza o la linga mingi tilelo atika ngai te pasteur Roger Lumbila nde koyana ngai na mboka Luanda nde na ye kokoma langa na komaki pona vrai ministère nanga lokola mama vice présidente na evaki epa pasteur évêque Gédéon Koubelo na église Chant de l'Éternel. Voilà un peu parcours nanga. Mama Bibish balandi na biso ya évangile ekomi wapi boyoki mama Bibish abima na ekaka boete abima na nzete te abima vraiment na papa et pas abima ni sika oyo vraiment évangile vraiment eza na Congo et pas ebi nzambe na ngola te ebi nzambe po na nzala te ebi nzambe te o po soki nde nini mbonga ndako za ete ebi nzambe non do ebi nzambe depuis Congo yango na yeku ya mama vraiment merci nzambe ya évangile ekomi wapi amona yo parce que bamsupe ara na ndenge zara évangéliste ndenge zara prophétesse alala la muki maman nazoba na bino te to sona mama
Maman, opesi biso parcours na yo. Maman, est-ce que kolobela biso ba difficulté nini poko malelo place oza? Maman ko bete so mom kete malgré zebele mom keka. Ba difficulté en tout cas eza ebele. Vraiment ce qui lelo ministère est vendu, le renge vendu oyo. Ezolinga ko vanda pe. En tout cas eza rappela ngolo nzambe. Eza ina ba pasi na lekina besika msu na zwindako. Mais baboyinga na kata ndako wana pona évangile. Babilokola ozosambela awa kovanda te. Na koti na quartier mosusu batupe basangani bake koluka même maman bayer nanga bayebise ke ba prière makasi oyo moyen vanda awa ezate. Donc na telenga lake moke na balabala mais lokwa aza nzambe ayeba ko positionner nga. En tout cas na ba pasi na nyonso menzamba tikaki ngate. Maman, au beti parcours, maintenant qu'il au mot, t'es au ngavement yoka, parce que c'est moi qui toko. Parce que le lope basal en Zambé, a bien beau travail, mais na si ma peu mona à l'ulio à lingio. Est-ce que na parcours no bon bien ote pour papa ou yoka bien nini? Est-ce que vraiment au kutana kan la ba difficulté? T'es yango kaka. Tu comme les loka yango zanga la beta kama kolote bandalo yanso wapi. Ozanga kata musuli papa te. Si na zanga kan. Au quotidien peut-être obimi na tongo na butu pe lelo les até olali susu au quotidien su jeune nini si yanga na zolga na yango wana peda ba parcours wana na leki yango wana nazote ya tote ya na balabala na wenza mola na wenza sinkin na zanga même li papa na ba côté ya na la gomme mais nzambe wana na bimaki na kena côté ya ye na bisa kiye ke asunganga kozonga libo ya sima na kozonga na côté na li papa te ayena ko sima motema mwana mwasi moko mama filo ayela yenga lipapa bien me ya nzala ya kozanga eloko ya kolia ezalaki penza ezalaki ya pasi tellement que na Congo wana na bandi nazalaki na bimai na bamisa na évangéliste to ba côté na balabala bolamuka 4 heures bokatisi na ngambu ya kaluka me boyebi na ngambu ya kaluka il faut kalisa na air wana na mai pamba fokata na mai makolo. Donc so okutani pe na mulangi onyati, so okutani pe na eloko ekotio, mais nzamba batela ibiso. Ba paraku pe neza ibele ya makasi penza. Maman, ndenga ngoka ezalaka na kati ya ministère na yo, est-ce que paiement au sakola pe boye et beti pe poto? Est-ce que sakola pe simbi mais tango nyonso betaka poto maman au santarande ni autrement pe batum eh maman yo oza PDG il faut tia 1000 kwanza mais mutanga na PDG te makola na bonne vie bengi e PDG apesi enveloppe moni eza mali banda ya masolo est-ce que pe muso beta pe libanda na ko sakola en tout cas so nazo kanisa bien na sala na biloko wala te vraiment ce qui nzamba lobi na nga likambo na lobaka so alobi te la banda ka kimia na ministère na nga peneza bongo soki nzamba lobi te na olobelo kote so kena loba pona ndenge mutu alati ndenge mutu ayeli non mais soki nzamba lobi na yo olobelo kote mais na kati ya bible nzambe pa lobela mutu mote mais pona kanda la muki na tongo moko boya moni buzobele kabi non abale yaka yo yaka to tala to ça beto ba et salama pe nzamba loba na yelo mote to tala pe Yesu Masia de blom sun nzamba loba te mais abeta pe na ndenge na ye mama foka nzamba loba mumuna mage muta okufa komi na suka foka nzamba loba na yo moko te ko la nzamba sina olela mawana nzambe mais maloba na nzambe tanga lobi soka pesio liloba ye baronke ekosimba peut-être yo moko okoloba pe boye raté mais le simba ki livre donc ya eli ezalaki bongo poto nzambe amitalisa ke yende nzambe mais soki ezalaki lo utai na kati motema na ye si po nzambe alobi ke akokokisa posa mitema basali na ye mais pourquoi pas kokisa oyo yo mama ya yanga akokisaka mais lobi ke so nzamba lobi te soki nzamba alobi na nga likambo ke mama eloko boye soki na yoki yango na kati na nga eke na loba eli ayokaki yango te eli ezalaki abika non buzobeleki pan abeti na temps wana ekomaki ezalaki temps de fille so il fallait que nzambe a se manifester défi auto za nango bana nzambe mana confinement mutachaka ta musu 10 000 à 5000 yo mamu lali no ka muta souffrir so mama na ko kate ro matate putaka mutasungara o atela ko provision ro matapo na ide nzamba zolo bana bible bana biso soki bakangi na gauche ya ofunga na droite
donc nako sala elo moko te po kaka na mbongo na sakola oyo nzambe alobi na ngai te. Maman liloba nini okoloba lelo na père spirituel na yo parce que lelo batongo ba mono sa honneur ya papa molimo na yo lelo ndenge oyo za oyo liaka oyo lataka est-ce que ozong sera 10e bien nyonso na 10e ekoti kaka ndenge za na ebite hein loba bien maman nzamba mona ka biso motema le cœur de l'homme oyo mona et wana ezabilité nazo pesa vraiment merci makasi po azalaki mwasi moko matata makasi Maman Rose Kabedi azalaki mwasi moko azalaki très ferme azalaki mwasi moko alingaki droiture makasi paix à son âme maman na banoko sepela penza na banoko senga na nzambe azala amona lelo ke lisika nini po abana benga mwana suka esika nini mwana suka na ya komi engesa la pena fierté na ye. Mais lokola nazalaki na yaki yawa nakutanaki pena papa oyo akadraki nga lolenge na bimaki Kongo na ye papa Gédéon Kubelo yende azwaka ne fiske ba 1/10 nanga oyo nga nasalaka na mimango na mabuka papa. Ceux qui vraiment zabongo Zambé a biso évangéliste commun puis et mon ayo papa de loin mbote belé on est ensemble. Maman prophétesse lelo poto koma otokomi obi ke bino ba prophète au bébé évangile question nanga mituna ya yo siko zongi singa na ndeni ngalo ba bo bébé si oh yeah Bible bina tanga suka ba roya ibele ya malamba ozala ya mabepe ba ozala. Est-ce que tant que bato ya na ndako ya bato ba bebele ya yo na ndako no ba mukie yo santarandeni na ko dépendre kaka na o nzamba tindelinga ko simba te jamais na simba déjà nampia ka wana ka na simba déjà tala ko te bato ya longo ko to palanka zongi ko to zongi bo ngaku da simba oyo aleki oya bango donc naza très à l'aise nesika naza na 10 personnes en tin de langa na 20 personnes en tin de langa nempiaka neti nini ngalinga nalinga te ngalinga okate ona salelo ngalinga te na saiki mwa vie ya baba ngalinga bongo nilo wana bilo nini oh ya mama solo mwana yo chanchana yo selo te siko batu wana bazana ozo tala ngazaka na vie wana yo ka mama alinga super zalaki mais asa nini nzamba kitoko mama loka no vraiment nazalaki na vie wana teke ya bondumba ngabe na bita kondumba ngala peska exemple te bato ba yebinga ba yebike mwana maswana nani azali amen donc na tamboli na vie nanga penza na crainte de Dieu pour na bandi côté nazali na bandi ko sala évangélisation na âge à 9 ans ndé na bandi côté na balabala ba parents nanga bazalaki très surpris ya ko mona équipe moko ezokotela bango tozali na matanga ya petite sœur nanga équipe ekotela bango ke toye kotala ndeko na biso to sala ne musala papa tuni bango musala nini asala kote to te yakane na balabala donc vina nga un peu na tambusa kango lolenge nzaba linga nga na tambusa mais na commerce na sala commerce na teka na pavillon 5 na teka ba sac na teka biloko ebele na teka matungulu na somba zigida na teka nazalaki penza na kata domaine wana ya koteka mais na mona ngo epambolanga te lokwa ndenge musalo na osala lelo na ope soma information bi ke migo ba passer bazina na coopération eza bongo boyo zonga te eza pena bongo yo zonga te bon na mekaki yango simbaki na mekaki pena ko zonga mais nazoteka mbongo emona na te so ma confirmer s'il bozonga sous jamais na simba sute e simba te nzama benga bina vanda donc simba so zonga na église te simba sute ke na teka donc ceux qui confirment ici les zongi sous te na oteka peut-être mais obi zonga yi na zongelaki pourtant banidi basona bi pas yango botika na sa bo après ça nzamba yebisanga si mama bible lobi na biso ba oto yambi lokola mokonji po mo big si passe ekota na ndako na biso te siko passe yango ya kindeni yo moza yo abengi oza héritier yo abengi oza mwana na ye c'est ça papa la passe yango sundeni su mama mama eza temps moko ekomaki na bite natia ta biloko moko wana po esala ta mo esala moi entrée quoi mais na moni ke nzamba yebisinga bi yo
na omoni le sika wana te. Amen. Amen. Donc zonga kuna abila nga mata zelaka bana nanga kuna. Amen. Natiki na zongi na vandi la parce que bino boza ba corbeau, c'est ça. Ba corbeau bozo kangai ndeke asaka te maliaka. Musali asaka te aliaka o ba benge temps plein. Ye aza o atamsaka ba brebis. Tango komo mona ke passe leki ona teka mbila na teka kikina kota kikolo. Aya tant confirmer si lotika na ikolo. Na lobi na ngana bino te me to sola kana mama. Mama obiksa ba tu boni. O vuma ki non na bika na mama na bika na lisakoli obiksa tu boni ba tu tenga na ba ke moi descend kwanza olexia na kamera te o ma ba obete simbi bango kuna basala bango ya desa kwanza na kutuna mama na ba campagne kangi ba tu même sou bana sama belé c'est ça. En tout cas ba tu belé ba tu maboma ba tu maladie mbasu ba tu ba stérile. En tout cas nzambe langa sala asala kazo konso ko sala baza pene belé mama limbisa namoni évangéliste Paul azepsanga ke tok mekana okata to chamo intervalle mukie pa meka ko yoka ba témoignage ya bato baloba ki pona yo ba meka pe parce que to lobby mais ba mona te to mona ba oyo ba bika na loboko na yo pe na nzambe na yo et après to ko zonga je na pamboli pe na pesi lisu merci ne na lobaka kaka na bao nyonso bazo sunga biso évangile komi wapi na pesi mbote belé na mama Claudia na Londres mama on est ensemble merci na ba soutien to mona rango nzambe na biso ya évangile komi wapi abakisa na ko pesa ka mama Claudia te son natal na Paris na moni mama Jocelyne Kabemba maman merci pendant tout ce temps ya confinement maman tout monaki peto sepeli Nzambe abaksebele place zo bimisa na Belgique na moni mama baby tanto na Niangi mama Nzamba za malamu na ozo sala na Irlande na moni mama Madobi Kembo évangéliste Makuku Pesa. En tout cas on est ensemble oeza musala émission na bino bo continuer ko sunga ngai bo sunga musala o nazo sala Nzambe aotika bino te ya pona yango nazo senga ba balancer biso ba témoignage bomona batu o babika nanzela mama pe na Nzambe na ye après to ozonga go kombo na ngai na bengamaki na kombo ya frère Gédéon Kabongo. Oui Nzambe na ministère ya mama Bibiche asalela ngai makambo ya minene ngai moko naza conscient par rapport ya ba vie oyo nga nazalaki nango depuis na s'approcher pembeni ya mama oyo na moni oyo nyonso ya ngai oyo ebandaki kotambola te ebandi kotambola nazo senga na bandeko nyonso oyo bazoyo mama Bibiche na musika ba oyo nyonso bayebi église ya Jésus Miracle boya église eza na maboko ya kofungwama mpo na koyamba bino boya ko expérimenter nano la puissance de Dieu na kati ya mama oyo. Comme on a vraiment frère papi mbongo naza vraiment na ebele ya olobate pona mama oyo Bibiana Zaina. En tout cas asali ya ebele na liboso ya vi na ngai. En tout cas na obenga bino fuma bandeko na ngai ya basi pe mibali bo pusana pene ya église ya Jésus Miracle. Mama Bibiana Zaina azali nganga te mais azanga ya Nzambe. Kati na ye eza na lobiko soki okangami na ye aza na Nzambe ya solo oyo kobongolisa yo mutema okolana nzela elosambo okomona lobiko pe makambo na yo nyonso ekofungama na vie. Naza témoin balobi lilala mutu aliaka lilala mutu te mutayokelaka ye munoko gu mutu aliaka lilala ye mutayokaka gu ya lilala faso ezaleli lilala nga na lie na etonga ya église Jésus Miracle. Donc na moni commentaire lilala te pusana pene ozambuma lilala ochana munoko okangama na lilala wana ekobota ya ebele Comme on papa Patika Mesa nazali ancien de l'église ya Jésus Miracle oyo ekambami na mama Bibiche Zaina na okumisa Nzambe oyo aza na bomoi na nzela ya mama nanga Bibiche Zaina parce que pendant le temps oyo na s'approchaki pembeni na ye na vivre oyo esengeli ngai na vivre oui na tam moko onayaki na baka oyo esengeli bato bayaka na kati netonga nakutaki na bandeko oyo bakumbanga te bisika tozali lelo oyo mais Nzambe asaleli ngai
oyo esengeli naza lelo oyo atuka na kopesa ngai yo tozala posa olioka maba na Nzambe omwa loboko na Nzambe koje mutu na mosika te pusana approcher ye yoka ye ne o comprendre eloko ni mama na zala kati na ye. Merci na balandi na biso ya évangile komi wapi nansi bino mo bomoni tu lekisi série ya batu oyo mama abikisa Nzambe vraiment asala rapona ye azape prophète oyo ke non emo pe prophète pe azape na John mususu mais mama zaka na mobali moko ya mama lelo ba dega esa ma ebele pona bino ba prophète ka bino Nzambe alobaka na monoko na bino ka bino Nzambe atalisaka bino biso so to mo comprendre que bato bandota bato ba maboko na ba Congo ba komi na ba prophète alobana kaka donc prophète akatia pe comme ba prophète mais na sima lango tala basi tala babuzo bazo sala mais na zo ebate est-ce que bana yango église bayebi ke pai na biso bamika papa soka kilte silika ba mwasi babotani mwana ayozwa mbongo mwasi mususu ayozwa mbongo bon pe bien mwasi apai okuna mwasi abotana pai okuna mama to kende wapi pai so bando sa de délivrance mama kachi tokosa te to kende wapi na Nzambe wana est-ce que Yesu Masia memaka batu boy est-ce que Yesu asalaka batu boy mama limbisanga so na loba parce que natalaka Yesu onga na pesa vie nanga natalaka Yesu onga na kaba jeunesse nanga oba masa nga bablanga ke jino bima na millier jino zano yuma natalaka ma masa nga so batamba na bakata 5 basi me ngara na simbi Yesu wana et puis esa nga passe na mutu osaka na kombo na mama vraiment tozo kende wapi et puis ko suka na bino ba prophète pour atona na TV na opo tanga pe ko kena place te baba na bien non suka msuba kufa misuba kufa na église kangama atika mwana te misuba kufite mazama église kauki mama est-ce que nous on Nzambe vraiment mama ipsanga non ça nga passe eza pena ya solo papa na ngai na temps o tozo mona makambo ngo ezoya po ba biso nyonso tozo bimela kaka ke ba prophète mais na kati ya misala na biso ne toyeba ke est-ce que azala Nzambe to azala Nzambe te po ebele lelo ba komosa ka ba délivrance na bango akolinga a prophétiser il faut bimiso eloko moko na nzoto po attirer yo vers ye ok bibelo bi ba ko yena kombo na ngaka sibaza ya ngai te et pas na bango kuna nde batu baza ebele batu balingi nde makambo wana batu balingi penza batu abongo au moins la population eza kuna makasi mais otali malamu ba œuvre ya Nzambe na biso eza te na kati na bango. Mais quelque part, l'autre, nous on a catch la domination comme une église. Comment toi tu peux croire que un prophète, moi si babotani moi moi ça mi balé, mais bozo mona, bibebi sorte au milieu d'eux. Bozo wapi po bobima. Maman. Papa la avouement. Si musa na biso sorotali ba oyo ya malamu. Obebino bobanga royebisa nango bato wana bobanga bango non to banga pona ni pour que prêcher la parole de Dieu bango bazo landa ba miracle et puis beaucoup autant bona bango bibebi il y a pas de relation entre lumière et la ténèbre mais mon professeur na bango mane pe ba massa bobetaka emba be une église au terre mama suko est-ce que n'ébité to komi wapi eza passe papa nga eza passe mais tozo yeba na kati na suka nango to yeba ke oyo atambola mabe oyo atambola imalamu po misala ezomonisa na kati na biso peuple lingi nde esika bongo ate ozoteya esika maloba malamu ezobima ya solo ya mai na bomoi ngala lingi oyebisa peuple wana azotala yo oyo balandaka ba pai mwasi na yembe nini yebisa no ba peuple wana bayoka pe yo parce que balobaka ke nga nalobaka mingi yo yebisa bango bandeko na ngai Yesu Kristu faut landa oyo Nzamba Yesu Christ asalaki na kati ya Bible oyo eza or oyo Jésus Christ asalaki te pourquoi to landa ngo pourquoi to rosalela ngo lokwa ndeko moko ayebi ke mama balongolinga babimisinga misanga na nzoto mayaka na nzoto mais c'est impossible mais esika yo zokende est-ce que misanga wana babimisi na nzoto na yo evandaka esika nini ok na parole ya Nzambe baotalisa biso
si tu crois, on croit na nini, na parole de Dieu. Mais biso bana nzambe to ko keneka to mo na bimona meso yango zo mema biso na nzela yango bazo bungisa biso. Bako pesa prophétie mais okozela prophétie yango ekokisama te. Pourquoi yaza na ye na domaine wana te? Bima na kati wana soro mone sika bongo. Ozo ya na kati nesika pa yaza na basi 5, aza na basi 10 mais ozo trouver yango normal. Non, eza envoûtement. Bokonza bikolo na yo mutu ozo landa ye na ye mutu azo mema bino bozo ke de bino surtout en enfer. To luko esika Yesu azaya solo. Esika Yesu azali ezaka na lua moko o azo senga biso. To bima bisika wana. Bisika o bazo talisa biso kaka ba prophétie lelo prophétie lobi prophétie lelo prophétie lobi si. Le vrai prophétie c'est la parole de Dieu. Mais tant bis toujours le kaka lelo to yeba na ko yeba na biso yango bazo dérouter ba vie na biso ba dérouter ba destiné na biso. Boyoki o mama lobi ape moko ya basali ya Nzambe prophète munene na mone tonga na ye pe batu boto mona babika na nzela na ye bino bao bozo sela Nzambe bozo yiba koma Nzambe na biso bozwi koma Nzambe na biso comme son roi ligablo bozwi koma Nzambe na sopo linga basi na biso bozwi koma Nzambe na sopo yimba mbongo ya ba mama na biso ba mona pasi na zunga pasi na kikolo pasi na shikwanza Nzambe akuta na bino na lobara na biso mukola suka bana ebiote li felo mama ndeka to okende mama pesa na différence prophétie eza nini parce que quand ndenge Bible na biso que prophétie est dit fiaka prophétie est loko oyo eko panza famille te prophétie eyaka po édifier ce que loko moka mabe ezalaki wana Nzambe atalisi bino pour que boyeba ko luka elongi na ye et non que poto panzana non c'est pas ça. Il y a de loin na pesi merci tant on appelle ça merci noka esengo na motema na ngai parce que lelo bat bazo monanga na zoloba moi verset na moko na kanga eza na papa moko oyo ateyaki ngai Alexandre na enseignement na kombo ya révérend Israël Mbambi. De loin papa on est ensemble chaque fois na reconnaître ka po Bible bi faut te ba ko reconnaître bola mu pe besiko toza. Merci papa. Na PCP église na ngai Salem mbote les grands cordons Bagino Baya mbote département na nga média mbote parce que biso pe tozonga na racine sozana racine te merotala luka o kangamana nani menaki mukolo pasi mama tokomo kita mena lingaki balanda suyo na prédication moko o teaki na journée moko ba mama après to zonga potokomo kita poto mati mingi. Moi je tiens la carte à bon. Vários tatuagens na sua vida. Ontem nós vamos no desembio assim, Lelo. Até hoje é a segunda opção. Ela não viu eu sou menê. Até hoje cabelo tudo é e a bundumba. A vida é prostituição. E a austeridade. A vida é impura. Não ia bater. Não se conhece. Ele é mover. Olha esta mão. Ele é mover. Olha esta mão belado. Até no olho. Neste momento. Ela conhece. E vão conhecer. Até meu aliga conhece a solo. Os que amam Deus de verdade. Não. Ninguém profecia. Eu quero profecia. Não. Ninguém milagre. Eu quero milagre. Oh, notre Seigneur Jesus-Christ. Nosso Jesus Cristo. Se lhe acolher. Na tua vida. Vai pra tua vida. A Bíblia diz. O milagre. Nos acompanharão. Tu que é Jesus. No que é a palavra. Como Jesus. Pode acreditar nele. O teu preparatório. O teu comportamento. A tua forma de falar. A tua forma de servir a Deus. Como estás bem servindo Deus. Quando crê nele. Se a oração começa. Tu já chega a 15 horas. Hoje. Tu vai no fim do culto. Mas hoje. Neste é o vosso tio. Neste não. Mas tu já morreu. Já ouvi no fim.
Répondez de l'éternel. Você é para Deus. Esengeli tosonga ya maloba na Nzambe. Devemos voltar para a Bible Bíblia. ngelobi. A Bíblia diz: Napesi bino pamba. vos dá paz. Bino bimopesa pamba. Também dá em vão. Mais lelo. Hoje, Eloko ni basala Nzambe tozosala. o que nós fazemos de Deus? Tokoli makambo ya mbongo. Coisa de Tokoli dinheiro. kaka na mbongo. É só dinheiro. Tozabate na mbongo. Vamos bater em Soki dinheiro. na teli. Se eu pregar, Esengeli bapambolanga. vou ter que Esengeli abençoar. basala boye. Vou ter que fazer C'est isso. bien, bien-aimé. É bom, meu Est-ce amado. qu'on doit se préoccuper na ba amonza mapesi yo? É aproveitar as damas que Deus Oh, te deu. pona mokolo moko. Dia Okorendre compte. vai render a Eno na conta bandako oyo ozoluka. do que está Eno procurando. na bilamba oyo ozolaka. Aonde é possível. Okorendre compte na ba ame onza mapesi yo. Vai render conta das damas que Deus te deu. L'argent c'est bien. É bom ser J'ai assim. besoin de ça. Eu dou dar isso. Mais chaque chose Mas cada a coisa son temps. a seu Tu tempo. dois d'abord travailler. Nós vamos lhe Pour servir que ba ame Nzambe. da alma de Pour Deus. prêcher. Pregar. En ce moment, Naquele momento, récompense. a Et recompensa. ça va peuple entier. Nós vamos Récompense. a Et recompensa. c'est pas ensemble avec division. Esse é Deus que me chamou. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem, Maria Senhor. Ndekomboka de la carte de mission. O irmão que você está vindo hoje. Alakina mwana na ye. Trouxe seu filho aqui. Tosali prière. Oremos. Asigné. Assinou. Atelemika ndenge bapesa kotelema. Temos um fogo de pé. Nana kosomela Nzambe kule. Quer para cobrar com ela dele? Atelemisi oko. Frata não. Alina okoma defu na ye. Vamos ao escola. Akiri. Foi. Akimi na ye. Fugiu. Asomba pete. Também não comprou. Mais ye. Ele Aolakisa ngai filme. me aposta filho. Alina natala. Mas olha, Nakeba pasteur moko. quando o pastor Na palanka. Palaca, Tala makambo sa. você está fazendo? Filme papa. Filme. Papa pesi mwana mai. Deu água na filme. Papa latika na maboko. Vestido nas mãos. Tala kobisi loboko lekata mnoko ya mwana. Mete a boca na criança. Kobimisa na ye. Ela que tira Mbembe. ferro. Oh, peuple de Dieu. Povo de Deus. Naina yebisa yo. Eu te dizer, Na kati ya bafo. dentro dos falsos, Bafo bazali. há verdadeiros. Bafo bazali. Há verdadeiros. Peuple de Dieu. Povo de Deus. Esengeli tosomba na maloba na Nzambe. Devo voltar a palavra de Soki Deus. eza na Bible. Se está na Bíblia, nakosalela yango. farei. Soki eza na Bible te. Se não está na Oyo Bíblia, nasala yango ezali te. não posso fazer. ndenge kaka ezalaka nasi bomoni mama zaina mama prophétesse alati baza pembe atei na kati ya mibali donc merci mama oza vraiment moko na basali parce que basali bakomi kaka bazwi na ndako ne mwa 3 bato kaka évangéliste 3 bato kaka pasteur mais yo vraiment tonga vraiment eza ofutaka mai ofutaka courant ofutaka loyer nzambe amona yo na mosala ozosala nafingi mpe bino te nalobi te nalobaka na nga kaka mama tokomi okita nayebi te mpona badega nyonso ezosalama mpona baprofete parce que malamu mpe baza malamu baza tokolobaka te nyonso baza mabe bamosusu mpe babanga nzambe bazali baza ebele kutu ebele mama okoloba nini mpona bango si nakoloba boye na kati ya bato ya mabe ya malamu mpe bazali konebwakami tozela ekola mpo mokolo elanga aya kozlongola ya mabe oyo baolongola omona ministère okangama omona kufa na nsima na ye atika eloko te okomona ete ata azalaki na bamituka nyonso aokoma parterre kolo alongoli mais peuple de Dieu ya malamu bazali ata na kati ya difficulté oyo tozali me nzambe aobwakela biso mai tookola mpe bokozwa oyo ya malamu na kati ya minoko ya bato oyo baza na nzambe ya solo baoyo ya lokuta naboyi bango te bazali mpenza me botikela nzambe ntango akopindola ntango akolongola ya mabe mpo atika ya malamu nde tokoyeba bango na suka bokauki ndenge kokota na foyer na bango na ministère na bango na finance na bango na biloko nyonso ya bango okomona teyaki ebele asalaki bacroisade mingi avoyageaki par-ci par-là me na nsima na ye atikaki kobimisa mwana te wana nde eza mpe na mpasi kotala ke bilembo ya nzambe na kati na bango ezalaki te bana kosalela nde mokili to libumu nzambe apambola biso tokangama na yesu mpo te nzambe aza na baoyo ye oyo atiki baza ebele
esika okweyaki peut-être ezalaki mabe mais telema luka esika malamu ya malamu bazali na kati na oyo ya mabe. Nzambe apambola biso. Ya merci mama. Balandi na biso ya évangile komi wapi oyo epesami pa ya moko ya mosali na bino évangéliste Serge Lutumba. Nga nalobaka na nga kaka nalobaka na ngai nazoyebisa bino tokomi na temps de la fin. Est-ce que tu veux que coronavirus est là? Est-ce que tu veux que tu kabola yango toko bien na katikati ya ne? Ezaka na ngola te meza partout. Bino ba oyo bokoma olia mbongo na ngoma nzambe na biso. Ya Yesu na biso kufa na kuluso. Boyoka o mama lobi elanga babwaki nkona. Bo zala ba opindola bino kala mingi te. Bo kende wapi na li felo. Yaya papa bongwama kosa kwa ba otokunda bango te bakenda ba tika biso succès yaka ikendaka oyibi okunati azaka na batu azaka na bozu église aki batu ebele lelo asuki wapi ba misu bakenda église batu azate ba misu batikelo te menga na oyebisa o Yesu azana besoin na yo. Yesu azobeta motema. Je te dis une chose, il y a même des pasteurs, il faut pas bon la mitema. Il y a même des évangélistes, il faut pas bon la mitema. Il y a même des prophètes, il faut pas bon la mitema. So ba to aloba ngote menga na oloba. Donc faut pas bon la par rapport ya oba osala. Parce que mukola suka verso wana na Apocalypse aloba ke na ebibino te a pesa ngobino. So tant ba oye ba to kende wapi. Oba ngai vraiment na bikisa batu. Ngai vraiment Yesu abayebi yote okende wapi lifelo tan ngwangoyo tan ngongo tam susu kala mikte na septembre to okende tam susu na novembre to okende ozaka kana vi wana ngomba nde ngomba jeune mais tika yango tika yango mama merci na ebité ndenge tozo keka na émission na biso malembe tam su moi quelque mabanga ya kopesa batu na moi pe papa place aza pesa talibanga papa eza pe moi bien na pesi papa mobile nanga papa bana nanga mbote papa Chai Fernando Boudila pe na pesi famille nyonso Boudila mbote na pesi te baboti nanga papa ya Lukumbi Jean-Claude mbote mama Musambe Christine mbote o azalaki mama ponanga Marie Bakasule madame Mandefu nzamba mona yo nzamba pambola yo pe na pesi bana nyonso ya Jésus miracle mbote to lembate esiko zali nzamba yebi yo to kimaka mabe po bola mwanzambe ekuta na biso na pesi bana nga mbote Yakupa Plamedi Carmel bana nanga nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu na lingi mingi mama Mitinda mama Fifi Kawanda Marie Sengo, Mama Florence Sengondo, Papa Pati Kamesa, ya Eliane Nitu, namoni yo zaki pena direct, nzamba pambola yo ba nitu nyonso, nzamba pambola bino, Gédéon Kabongo, ancien, mavanga nzamba pambola yo, bana nanga nyonso, o na bimisi na kata ministère, tika nzamba lo la pambola bino. Bosani mutumoko. Salinga pass. Aïe, ça n'a pas besoin de Paul, azotana ofinanga miso, évangéliste ofinanga miso. Évangéliste Paul. Bakanga makana papa na mama na. Jamais. Yango kwa kisi. Wana bodoma. Mais longo le pena ntela wana. Wana za. Longo le na papa na mama. Azolongwa penza. Azolongwa. Évangéliste Paul. Yangande ko bendele ko yate. Na Yesu elonga. Eza nzamba pambu. Merci tokomi na suka ya masolo na biso binomo boyoki oyo mama prophétesse alobaki ezoko engager ka ye eza ye nde mutu alobi yango ezanga te da ye nde mutu abeti ba prophète wana ngate ngai na tindiki ya beti donc ngai nazala ngate ye nde mutu abenginga parce que na salon na ndako na ngate na salon na bureau na ye donc ezoko engager ka ye tokomi na suka émission na biso ndenge ka ezara na opesa mbote na ba oyo nyonso baza bana na nzambe soza no mwana na nzambe te na pesi mbote te mais soza ma mwana na nzambe na pesi mbote na lingio mingi yaya continuer na vie wana mulili
et là ba bima mbule beta te bima tala ti yindi timbule sa nini e beta confirmer ici là to sepela simbara nzambo wana nzamba tikarani David aloba mukolo moko te juste azaka abandonné ya to zaka abandonné te ata to ke na makolo to koma na suka mais bango ba comme na mutuka basala accident basala nini batiki biso to sani to leka bango tous en la patience to mona pe to sepela na pesi merci na ba partenaire na ngai na ko bossa na bango te parce que ceux qui tozo kende tozo zala ezaka bango to bango nyonso na bandi na Paris na moni maman Jocelyne na Belgique na moni Bibita na Irlande na moni Mamadou na moni évangéliste Makou na ke na Londres na moni maman Claudia Zambe na ngai apambola bino papa na ngai Israël Mbambi na pesi mbote cordon bagino baya mwana na ngai Samola Lutumba na pesi bino nyonso mbote na bosanité évangéliste Paul mbote bele na omona peto sepela nzamba comme c'est siko tengito koma donc merci à la prochaine émission ciao